Na monde de théâtre basaper baate tenez ba petso tangi bali anzana ba mobiki si banani ba petso wana banani yo ba succès na bango ba succès mi pepe mones obita la complexe na ngatonde ba petit par rapport ya boulot ba ye boulot na simana nga ba bandi boulot na simana nga yi tanga na sala succès bango ba sala succès. Mana ngaye fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour le poso ya nzoto na biso yo muto beta batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovit eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. C'est avec plaisir de vous retrouver dans un nouveau numéro de Bisso et émission Plein des acteurs. Je vous aime beaucoup. Merci de renouveler votre confiance dans l'émission Plein des acteurs. Nabinou, cadeau signé Nouvelle Tendance Télévision. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver parmi les artistes comédiens, entre autres. Moi, j'aime bien l'appeler Mastor. Mastor, je te salue là où tu vas nous suivre. Au travers de Nouvelle Tendance Télévision. Je suis avec un artiste que vous aimez tant, vous nous avez écrit, vous nous avez appelé de partout. Parlant, faites-nous plaisir, Yamela Bissoye. Pourquoi on se focalise à Canada? Pourquoi on se focalise à Canada? Pourquoi il y a Mbarete? Je me suis dit, bon, je suis là pour tout le monde, je serai à l'obligation de vous servir. Je suis avec Lola Milambo. Avant, c'était Lola Milambo, mais non, il s'est fait appeler Lola Moucheni, je ne sais pas pourquoi. Il a été adopté par un mécène congolais ou quoi? Lola, bonjour. Ouais, bonjour. On a bien Moucheni, on a bien. Eh, nandenga bien pena faut benga Moucheni. Mais vous mêlez, hein? T'es mon fidélité foutaka. Nga trésor kabouye tseb sanga bi. Lola ndengo zalara na veno Willy Moucheni ko damboka fo zala na eka bien. Ko ve azwa pena mwasi na mwana ya masa na biso mosaka, nani mosaka na te mosaka te. Porte-parole a fait tata o nani. Je vais penser à moi si n'existe Guilin Soumaïdi t'a qui est ami qui les gars ça fait Willy Moucheni. Le Guilin Soumaïdi a zaga porte-parole à Zeko. Donc il va blur le roi va poto ana to bangela ngo de pe Willy ngo moni na zaga toujours fidèle na faire na Willy Moucheni po asala ramingi po na chaque fois na zaga na problématique à ngate. Les sons na bengi à soutenir anga dernièrement na auto ku fait la mère à kuluta malgré ba présent na Damastor ba contribuer qui mais au moins les véritables codes d'amboka yaza inamovible. On a pendé ratakate ya Willy Moucheni ya umela et puis maman Rita Moucheni pour moi na kota na famille. Pour mon mondo yo so koti na monde agricoté so zaka libanda tant qu'artiste so no artiste mutuna makolorabo et simba te donc il faut appeler artiste et oza na place au batama nga na tala ke famille o nga na botama eza na ngo famille ba tambongo te mère na nga ne non na l'arte père nanga pa ne na l'arte père nanga mécanicien nga na mwana mécanicien mère nanga te ka ne na zana parce que na cadre idéologie na bité nga te ke soda fona luka pe na bunda po na famille ndo mona kota na famille Moucheni banoko chalma Moucheni to zala na bango bien ba papi Moucheni ba fossette de wana pe na famille. Je vais plus te poser des questions par rapport à ce que tu dis au Moko Toloba monde faux à la fois na monde agricole. Quand tu parles de monde agricole, pourquoi na artiste comédien ça monde né? Monde agricole c'est par rapport à l'isolo donc artiste so yebi ko solo la te yebi savoir vivre te au vivre te. Pour monde to sala rezara na salaire te. Que au chaque fin du mois pena na bi que te monde ya art. Mondo attends na lo ba sinak te na lo ba groupe présent na date na lo ba en général et on des procès 100 jours
Aujourd'hui, je pense que je serai. La sanction Mabuto en général, Babigi Bagis, Balati Batoj, de Bayesco, Hollandais, procédé, non, défendre Bisso tout. Pour Bisso Nassina, Soto Arabien. Grâce à ça, tu as costume, tu costume, Tomé Gérard Beta na dessin animé. On a bêta mon Akibomoto. Donc, c'est grâce à Sina, ma Makambo, ça, la relation. Parce que Barti, c'est un sous jouer dans un groupe, au bas mon ambatate. Bangon de toi, plaire chacun. Pour mon assez, pendant mon toulon de Bétanie formulaire, mais au talentine formulaire, au plaire chacun. Ah, il a muto pena sabimi libana bilamba ya lati yango sabimi pena libana depuis Tsaebo. Dena yo mo poyo que l'artiste c'est monté ma passe en général. Mais il y a quand même la faveur parce que je joue dans le groupe Oyo, par exemple, on a la relation bien avec les mécènes, il y a un groupe condamné par le Romusu, peut-être au bazar, on a mécène, nazo condamné bango, nazo condamné na souci na bango. Nazo ndeko na souci na bango pour ba atteindre pe ba niveau obiso pe tozo atteindre. Pour ezaki facilité. Au moni ba biso na ba mondo to bani mondo moi kalambai. Na bandi mondo kala trop na umeli na mondo trop. Malgré ngane na bongala ngala 2020 confinement ndemte kango bongala ngai. C'est pas possible. Mon ngane na bongala na 2022 tant que ngane na bonga confinement. Oh là là. De mon ya Willy Moucheni habité petit nanga zela ba voler zonga. Na lembi ki chassa na ba degrement pour ba yuma so ba keka ba mikili ba ganga o bo ba yume bele ba kene ba yume bele ba ke ba mikili o to bundi na bango na mondo hein OK bele kutu ba yeko ya na mondo ngo me na idéologie pour nga ba makolo na beti na monde la TV. Moi je vais être clair aujourd'hui en tout cas. Excusez-moi, c'est sans polémique mais je vais être clair. Tu parles de Yuma Bakemi qui bâtit Makelele déjà. Yuma Nyoso, on a envoyé par artiste comédien. Oh, on a bourré de talents. Génération en haute. 2 minutes. Génération en haute. Un Suzolo. Génération en haute. Jeu de Londres. Génération en haute. Ce qu'on a eu Yuma là. Herman Kasso. Génération aux Arandais. Non, Bobadi monde ensemble. Génération aux Arandais. Ok, so Bobadi 2000 série 2015, 2015 génération en haute. On a par rapport à au monde tango tanga ba José de Londres tango tanga ba Einstein tanga ba non moni ngatango lola musheni ngana bandi Kamboyo, hein? Bango basati. Nande nga foté. José de Londres ça qui est nami kilo. Au monde belé baï bali sur la José de Londres té. On comprend? José de Londres ça qui est nord ba grâce na babiso balo la musheno po de Londres ça yelemba ba bengi mutamaboke. Wana so base na nga so ya ba firenze na ndenga lemba po nga na koluna te na na te nga na no saper. Apa mamba pour José de Londres na poto mes costumes azana ngote ya Redengol. Tala demi Dakar à Redengol ya Tomé chéri. Tout au père de monsieur Tomé chéri, muto asala dessin animé Tomé chéri. OK. Monsieur Tomé chéri utako kufa. Pour José de Londres basala ba film mais film les qui Tomé chéri na succès zate. Ba to tangelinga film ni basala o eleki Disney ni Tomé chéri. To chana Tomé chéri na José de Londres na succès. Jésus que quoi film ni yo sala o l'équipe Tomé chéri kasi. Ah, ngana tourner ba film belé 5 minutes yo. Nasko coaché par obina minutes. Nasko coaché par pour ça Caleb Toukebana ou à P6 ce qui se passe. Hein? Pour ça, on a d'autres comme ça, on a pédé. Hollande gagité. Habité bouché, il faut la commission capée. Bolangi la marambasa, pesa maramba robambate. Ngai na nenga le. Na monde théâtre basa, na monde théâtre basa père baate. Na ndenga foté, ba comédien basa ba comédien. Bato baganga ramama o nga boyo basate. Les comptes basa père ils ont des bisous. Boye bango so batelemi omoni nga kotelema nga attitude nga kotelema nga façon nga nazali lele de nakanga miso mutu moko mona rakete o aza sa père mais bango ba forçara omoni tellement zando koma katwe koma ko kende Louvre lac Moro Itaga abuki mo chando ache mais rei opena ke sa rei hein que obeti débarder obeti pièce ya demi Dakar ya Redengol hein o Tomé Gérard beta na dessin animé tanga betela tanga beta santé pia mais faut ma cambo tété yondo je te salue ma copine mon génération la ngati René Kabasele son excellence avec respect monsieur honorable René Kabasele pourquoi pas nanga be maman surprise nzawe la perle noire toza ala lo ba kito ya bae poye to kotena na bateau na biso te apparemment alors nous la yebisa biso na ndenga bien oza moto umeli pe na musala papa oulala eh on a na artiste belé papa liwa je salue Lola, beaucoup de belé na mondo, yo pour umeli na musala o me bande ko fléau e bato ba ya ka mo la génération mo ye renier pion le lotical si génération monsieur ko ye renier lolo za kana sima pourquoi bon au manque de créativité ka te ça manque de créativité te ba biso déjà to ya to cha plafond moni ba biso ba lola
toza teke na ye na mopepe mbamo na silité ngana ya déjà ba o tu bazoya wana mopepe wana to ezoya bika etelola musheni code asina kazalaka omoni mutu na mutu aza na ndenge azokende na vision na ye eza na mutu mosusu akia sine na ye contrat moko boye ya mwata moko boye ya mokie na théâtre pe maramba osini ba contrat musu pe pena ndeti babiso siko tosina pena siko impact ya des années pour tozala non na Jésus Christ ti babiso ngana mwana ya Yesu Christ o ya Nazareth biso toselaka Jésus Christ toselaka Adonai yango moni affirme quand même que maramba église ngiri ba comédien ba kenda rozwa moi ba chebi te bakendaka preuve no moni succès senga ko sali succès osaka na succès so sali succès après succès ngo lekeke nango suboy c'est que wana ça succès o ezaki na bosolo te donc succès omoni ba président Caleb lelo ba sala succès ba fandi na succès ba président Masoba ba fandi na succès ba papa liwa ba biso balola musheni to fanda na succès mais ba petit belé ba yo mona sali ka moi 6 mois 3 mois ou nani obenga petit lo malembe ko tika polémique banani obenga petit parce que ba plus que bien sur la génération mon c'est ngana massa na bango te ba petit to ba sala ba succès na ngana massa na bango te ngana camarade na bango te omoni ba succès na bango pesa ba succès mabu ya maladi ya ndeke ba biso sko succès na bandango banda tongo taka ngam na pesa da kumuda dans sa Castro oko imagine ba série wana linda mabina ya Castro ngasko na la vino na pesa dans sa Castro on se retrouver na musala ngo te musalo ndeza na mbongo te bukadinga bazwa ndeni bazwa ndeni na ne musalo eza na mbongo te banini tu bakoma ba véhiculer ya te mususu akozana noko na bango mécanicien mususu ana cop na mususu o asalara business ne mususu na simande salake azwa bala baninga komona système ba statut on a statut non en tout cas je bénis le Seigneur parce que notre pays est béni avec des artistes des jours au lendemain ba œuvre ko ba 30 secondes pas lianza oleka ta mobile c'est oleka lola na zeli rien pas master na la bana wana ti kotengana na plateau kotangela nga ba petso na te kote na komande na kanda yango yo pozozwa te yango na jalousie nini ba petsana basali ba succès bana pièce à redengol ya limi daka oh mituke seni omoni bangonde ezana eloko est important bakunda mutu na mutu kate bakunda mutu na bilamba lelo so bakufi jamais bakunda bangona mutu kate bakunda bangona bilamba papa mbakufa na bilamba ngape na sala ba œuvre ko vanda na groupe Sinac pembe na président Caleb eza facile que ça ba jeter combien de bateaux banfiara basa na groupe Sinac ngasko na Sinac na sala na président Sinac n'est pas chancé Sinac c'est rabi Sinac n'est pas chancé il est même hier aujourd'hui et éternellement donc Sinac est ça ka Sinac les contrats écoute Sinac lelo za na ba développement sur maka Sinac kalem sur chaîne télévision ça raté que au Sinac TV ya bango moko ya mso ça raté mais lelo Sinac est comme na chaîne nango moko télévision Sinac est comment ko produit bactère Kenzonzinga comme Sinac pour ngane nazana kenda na ba nzonzinga ba tuté c'est pas ça que commander yango na ndenge no rejouer fallait ça la plus solliciter na ba gag kutu to luko na gaga mutu boya zate to luko kuna uzate wana magambo wana ezana ngo rando te mutu na ngana da master abeta ba gag mikolo ngana osande ne nga fona zaka na famille nga fona zaka na famille jamais na ko kende osenga ba yuma donc jamais na ko ke senga ba yuma donc nga fona kanga makana bango ne baboyi ko benga te baboya ko benga nga te babenga nga ndesi na lemba na kana bango belé parce que na lemba la mitso to bloque bakomi o nga mokonza lemba o nga bwe na makamba ngo pena na nenga lemba peut-être na José de Lone na café géant bango bazara te OK bango bazala ta l'époque café géant o lele ko ma bango sko baye ko ya me ba peli plus te ba peli siko suka na bango ça suka na bango ça bana bango so da succès te David so ezala bango ba la poto donc ba luka mutu sko ba biso to ya déjà to kanga da plafond bana succès te ba kombona nyoso bane ko yoka o mambweni kingani o kingani ba kombona ça soutien alors pourquoi tout ça ba court toujours mais par rapport à court toujours na vie so lingi pressé okuta na makamba biso na so tokutana na ba proposition ndeti nga na lemba blaga patara mort afanda na lemba mort azara mo na lemba eloko wana fuba eba ngono mort ara na lemba donc monsieur ba kopeda o matanga mais oui belé ba okende ngomba ebele ba okende ngomba ebele ba osala ba mambo ebele na siminoka mort ara na lemba malgré Ibrahim Sango ngiakufa ba fe na biso ba zombi pata ndoki ya ba kufa omoni mutu tango apeso pe kindoki fa lingao
ata na lisanga bandoki fo ozalaka mpe na mwa pire yo mwa boye pa lela yo mpo na kuzu bakozala basala mabeka ye moto aloba te ditodi te wana mpe na mutu na ngai me na lisanga bandoki mpe bayokeli yo mawa donc ata moto ape soki ndoki fo alinga yo na sansi wana so alingi yo te awasala mabe succès eumela te eza nde bato bakende bato basuccès bato bapesa bango basuccès balingi bango te po succès fo ezala éternellement nga nakosala succès te neti bapeti otangi balianza wana bamobikisi banani bapeti wana banani oyo basuccès na bango eza basuccès mipepe na minute ozoyoka bango susu Malembe, c'est toi qui as quitté c'est moi qui ai dit le propos tenu dans Salanga c'est l'invité. Salanga c'est moi invité, pas de toi. Tu es innocent de ce problème. Donc elle fait rassasier les mots. T'inquiète. Oh là là. Regarde dehors. Wow. Comprenez que je te fais. En tout cas, je me demande, avec tous ces talents ici, pourquoi na bagage aux attentes na profiter na profiter na lancer na profiter na kosenga bango te na kosenga nde ba producteur ba kolo chaîne o batinda bango te bango ba komo ba producteur te eza na ba eza mutema mabomoni ba petsana ba boya ko benga nga po abike so abenga nga na dominer na olia bango donc on va banga ba petit par rapport à âge ba petit par rapport ya boulot. Ba petit par rapport ya boulot ba ye boulot na sima na nga ba bandi boulot na sima na ngai tonga na sala succès bango ba sala succès te tonga na katsa makambo bango ba na katsa makambo te donc ba petit par rapport ya wana na moni bango nde ba ye ba petit ida ba petit mobilianza ba petit mobikisi ba petit pomba ba sa mo belé ba petit kui mo ba génération na tout na moni ndenge ba petit ba ili na cadre idéologie mais au pene ke na ndenge ba o créer makambo mona na miso ba tout quand même ba petit wana ba za ba coopérant bapeti wana bamituka basomba ngo na théâtre te bapeti bele bateka na bo makala omona sala théâtre mateka makala asala théâtre mana ma business na kurudimba oka art na Congo ya na mbungo te bakoso te sala pa théâtre senga ozana moi bino ba jeune surtout ezaki no ozana madame mo libanda mboka ndako génération ndako kuira omoni maman zela s'il te plaît babi génération ndako kuira so artiste oza jeune te ken parler no feta na moi kita kuira clim kuna waki TV wow moi Dubaï vite fait malgré confinement mutuka so ça d'abord on sait kokoki alors yo sur place wana nyo fezate rien omoni être artiste c'est d'abord état d'esprit. Hein, art état d'esprit, art eza mutukate, art eza Dubaï. Tout moni mambolobi mamba basi a poto. Omoni lelo ko pa basi a poto ba José de Londres ba baby sango ba 2 minutes ba baby sango ba presque ba te belé ba kenda poto ba baby sa ko pa basi a poto. Ngata ke guerrier. Hein? Basi a poto ba sana bango. Mais degré idéologie ngo pende za like ozui moi si a poto. Kopana ba de Londres ba baby sango po ata yo moko na famille ba baby sango c'est-à-dire basi o bazwa bango ba pesa bango chance ba baby sati na ba famille na bango donc ba comédie ba koma mal répéter mo moni soué comment ça la guerre comédie au moni na mo sapoto se kakanga na monama c'est-à-dire na moto akanga na moto na monama na gwata na mo kana ba seki boye ke petit pena lingio na ninga mikili na ninga logique ba courante ano lo ba pe ke salon kuye ka pamba boye jamais jamais les corona ici au Congo. Donc jamais. Donc ça t'es. Que pamba boy. Petit pena pleuration que yo bani ni bala ba Argentine zoya non. Bon ça le business nous na sima. Donc oh ça t'est fait. Ngana koloba na mamba bagag. Par rapport à ndobi que yo na senga bango pardon ba benga ngatsere ngana zarana dana presa Caleb. Ngaso na beso bagag na pesa na ezana batu musuba lukanga me baboya ndi ko pesa numéro na ngai mais nabi ke loka to kute na yo après mission oyo moko mona bagag ndi na obeta bagag pour ça ce que bango monde ba producteur ba benga bo chai donc ya ça ne loka olobate donc producteur yi mom tapé simbo ngabete nana beso lolo moni ngasko ba dimension na linga na beta yango na ko ya katena lelela muto ya changa pe na jouer mo bagag eleka makasi Congo America je pense c'est Congo America na landango ouais Congo America leka kuna te ezaki ndetinga na ibate na sala mayonnaise nini mayonnaise obita la complexe na nga to ndeni lola mais oui et puis ngape na benga rien na komela mais aya ezandeni ona obenga donc o mona ka ba ya mo ba yuma ba sans esprit batoro on pas mona ka soit pesi mo na mai espace moi des tableaux ndetika ke mo na mai ne peso azui et ça la sope mo ndeni donc ba mambo ya mamo live ya ka ba benga na ka bango na bango mais nga na lemba pona lemba nga le président na opé quand même tant ba liste ya ka pona groupe
yoza Pour- parmi pour- basoldat omoni- ya Sinark omoni- ezala te ke bamutu mo asalaka ezalaka chaque groupe président biso acteur biso baoke. papa liwa aza témoin aza na nsima nanga biso mpo eza ye moko asengaka limensi makambo yango deke ekomelelaka ekomaka mpe Bakata. politique donc ekoma moi génie okatakata yango moi nasengi merci na ma denise na geste mama asali babi nafi koya osunga motu te ntango akufi apo oye na basaki ya loso oye na bamasangu oye na banini mpo sunga famille te ntango nabeli sunga ngai mama denise we are dehors happy birthday to you mama denise. Longue vie à toi, que le bonheur et ma grâce m'accompagneront tous les jours de ta vie, maman Denise. Hein? Mozui carte te. Tes cartes ne bien pour ça, n'a Caleb déjà joué, n'a nada na carte. La minute sur madame Aoutobe, le monde nzamba sala mamusu madame Aoutobe la. Madame nanga ute ko be. Ayo zanga momi na kina. Te o. Omoni koza batuna jumsu papa. Batuna jumsu papa mbabi ah. Yo te bi ke mère Amazon papa mbabi Amazon azana e. Mais ba petit pe bali. Baka po ba petit pe bali. Amazon akozana mukara makozana e. Mais nakuru dimba pe moi ba petit ba na bango ba petit soulagement pe ya ba nord wana ba petit ba solola wana bango pe mais na ndenga bien. Mais nazo lancer papel na basi to ya poto na zapo na bino. Na fungoli porte. Boya, pour na kanga porte. Cette fois-ci, je lance l'appel à tous les dames de l'Europe. Je suis là pour vous. Malgré la COP est maudite, malgré la COP est désordre, mais veuillez me rassasier, veuillez me contacter. Je vous aime beaucoup. Je vous aime, donc je suis là vraiment pour vous. Donc mon numéro c'est facile, vous pouvez me contacter grâce à Fallon Mitodi ou à plus 243 85 38 79 068 plus 243 85 38. Mais oui, et ça idéologie, babi bambaka libanga na mbuma o était là. En soluzo la créer des gens c'est là mobo et ça est bien. Jamais na côté nga mais puis ngata on est sina pour ça kale batalenga pour baligner na en sazana yanga ya ndako. Omoni batunde benge ba kotsa polémique entre ngana ans banini donc et ça la moi ici en soluzo la sala bablo na Instagram, a sala bablo na Facebook tout le monde na makambo mais ezalé ka moi logo mo nga pe na sepela été ka ya benga nga petit. Ponga na petit na été. Moni mo logo ana par rapport à ça moni hein na ko sem sou petit. Mais ko bengi baninga msu ba petit awa. Tenga la ba kasi ye pa benga nga petit. Bon ye si pas benga nga petit par rapport pe à Sinac. On a Sinac na petit na simana. Et bon est-ce que logo nga pe na sepela ka tende sala moi compréhension mais en Suluzolo grâce à en Suluzolo ni nakutana na gérer c'est bondo nationalité belge. Mutu na yoto nga peso déjà mutu te ya solo la ka mutu boy se kalingio. De en Suluzolo bena ba te ya boire gérer c'est bondo nationalité belge. Au moins na masolo donc c'est que ngala ans et logo ça te ba yu mande ba petso nde ba bimi mikolo fo ba reconnaître nde ya ke na ça. Ba ko bimanga na do ngete po sika na bango kala nanga. Jésus. Moni sika na bango eza kala nanga donc o bango ba vivre le longa déjà na vivre ngo. O moni nga mutu ka uli mushena pe la nga karnate kango pour entretien. Carburant donc moyen zalate. O ba activité ba membre belé to sala na ba ndenga bien. Mais o est important na besoin respect. Na vraiment na besoin respect. Ba producteur na zali pona ba gag boko contacter ngai grâce à Fallon Bito du manager na nga parta lelo ye. Vraiment. Pona zaki pe na manager te yango bande onyo ko la ngai. Cette fois-ci na suis manager na nga Fallon Bito die yo aso manager artiste yo siko nim to sola na bango yo siko nim to laksa bango capacité artiste yo to laksa bango te tala boy. Mais nous peut artiste comédien bon on y nini Moussa apport ya presse na monde na bino. Ils sont presse pour exister na bino d'ailleurs na émission musuku bwando les gars sous. C'est waneza po lelo bango te bakomi na vague ya ba chaîne ya ba YouTube ya ba chaîne ya ba nini batika berere wana ba osala eza pa monika ata lekini na TV mutu musute a ochelo kona site na ye eritala no berere wana to ko sala ngote ngai lo la musheni lo ko salinga eza presse ngai lo ko salinga eza presse eza TV na ko bosana ka presse jamais na vie na ngai po waneza no quatrième pouvoir. De quatrième pouvoir donc après makambo presse na ko boya ngote bande ko nanga côté wana pena na sengeli bino pardon bolimbisa bango ils ont orgueil par rapport pour lelo comme o mambweni TV o liwa TV donc est-ce que eloko wana et puis ça biso mutu makasité de to yeba ke presse ça RTNC tika la RTNC ata moliere bimi ata o ratelke bimi ata kinto ade bimi ata nini bimi mais RTNC etika la RTNC donc wana ça presse pour Lola entre nous
critique ne kozali na ba œuvre bon pesa ba fanatique na bino mikolo critique ekozalaka ke babilo mosusu tosala yango na motema moto tosala yango mpena te ke tolambi yango toprépare yango mpena bien tosala yango na motema moto ndeti bapeti wana bakoma tourne mosusu bagag na bajournée mona mosusu batourne 15 fois bapeti bama tourne ntina bagaga 22 heures ntina 22 heures moto atourne mutu fo epema ceque fo ebana journée osali combien mutu oyo eza importe eza kabesa mutu soki ebebi esili poso bakati yo loboko otravaille bakotya yo loboko ya plastique lokolo bakotya yo nini bamakolo ya plastique masana osala émission te mwa makelele ane esala mwa misiki oyebi kaka ompo boloba na mwa selemba otalaka artiste na bino ouais on comprend bamasolo wana tu ntango oyebi ke bakati yo loboko mais soki bakati yo mutu jamais bazwa mutu ya plastique baya batya yo esimba te donc ekomi vraiment immortel. Tu leur dis de contrôler un peu moi mon donc ici bango va contrôler place wana moké ba ba valeur ya presse sans presse. Et puis mon repos par rapport il y a trop de tournage. Ba repos puis ba tournage mutu ko tournera trop te. Mutu faut air mo aux 8 ans retourner air mo aux 8 ans net belé ba répéter na bango souté. Malgré le confinement, on va répéter. Avant le confinement, on va répéter. On va mettre la terre et le tournage. Ok, il faut répéter. Il faut répéter tant que comment. On va répéter tant que comment. On va répéter tant que comment. Oh, ni nous resala. Et ça, quand tu es comme maman improvisation, tu es quand on a eu ça, vidéo, ça va être tokola. Comprends? Tokola. Bamambane zate ini eduna chukuma jamais basala babiloko wana. Jamais mona ini eduna chukuma ba. Oh, te chukuma yo jouer boy. Toujours écrit. Baba, ma parole s'envole, mais ma écrit reste. Et donc, ma parole m'envole, mais ma écrit reste. Donc, Otoloba Kendaka. Mais Otokomaka et Sikala. Aujourd'hui, vous vous comparez avec le Nigérien et tout, mais nous, Boloba, Moussala, on va copier pas la vie, on va évoluer trop. Et puis, dans Instagram, malgré, je sais qu'il y a beaucoup de Congolais, qui sont anglais, moi, c'est bon. Mais ma chaîne, on va polémique, ils ont raté. Puis, pourquoi nous, aussi, la chaîne YouTube, n'a pas polémique, et ça, il y a Loba, il y a Simba, il y a Bamba, il y a Sala, vous pensez vraiment que ça pour une évolution, et ça, Nabino? Et ça, mon ibiso, et local, bossé, ça, non, Nabiso, et ça manque amour, manque à bolingo. Fallait bito d'histoire. Français. Ce qui est dans notre monde, c'est manque d'amitié, manque d'amour. Par rapport, un ami peut prendre les objectifs, peut prendre les copes. Pour l'appeler autre ami, elle cachait l'autre. Ok. Elle prend l'argent lui-même, elle mange, elle fait des boulots. L'autre ne connaît pas. Okay. Mais que les Nigériens, quand Choukouma a pris les copes, il faut que Ini Edu les contrats. Il faut que Ini Edu attende. Ini Edu. J'ai pris un contrat ici par rapport à une film. On peut rembourser quelle histoire, on peut rembourser quel titre. On fait les allusions. Okay. Chez nous ici, on fuit. Ça n'existe pas. L'allusion, ça n'existe pas. Okay. Ma français m'a dit l'union fait ma force. Quand on est l'uni, tu rembourses les forces. Okay. Mais quand on est petit, les forces est toujours petit. Donc c'est ça ce qui nous manque. L'union. Les Nigériens ont l'union, puis le soutien des gouvernements. Les Nigériens ont le soutien de leur gouvernement. On peut commencer à ma tournage. Nous ici, nous demandons des parcelles. Oh, venez nous rassasier la maison pour le tournage. Mais lui, il paye directement le ministère de Culture et Art. On est préparé des tournages à telle dette, venez nous rassasier, parler du peuple, parce que parler du peuple, ça sera parler de Caleb dans le tournage. Okay. On a prévenu. Et puis lui, le ministre de Culture et Art, elle remboursait aussi que nous, t'inquiète, on a fait l'ordonnance, accord de 100 jours est sorti. Alors, mais peut-être au Nigeria, l'artiste va attendre est belé, mais il y a Congo, il y a Congo, tous les jours, tout le monde veut être artiste, tout le monde veut être connu. Attends que ton ministère a besoin en charge. On peut savoir ne pas du peuple lundi, on peut tester des mardis. Et ça, ça compte dans l'emba. Oh, pas ma somme, le bar. Ça, mon garçon, ça, comme à l'école, comédien. Mais oui, kasi ba marambo wala ne. Marambo wala to comment on ba ki funda to comment on ba sa ki po. Il y a tournage au yébité, planning au yébité. Au moment où on va créer Nollywood, on va créer Babylone, et ça valoriser que tous les artistes, tout à ça, tant où les Camboyés.
tout le monde a couronné na ba mamboye aba musicien basangani ba yembi parce que bango biso abaya ko sangana kana tango likambo kana tango likambo songa na kufi ba minute au fait na biso mama le pe à son homme Zorino grand jogo ve na so lemba mama la kufi mama la zaki négligé mais dégé presque comme ko na lemba chaque jour pour ba retourner mamba fait mama le mais na zo sa bango mama la kufi to tike pe na fait na biso jamukulu ba soutenir pe fait jamukulu pe fi au fait so frère fait pas au kenena liwa pompia ke bomaka oui tu peux mourir à cause d'Empiaka parce que tu rembourses l'Empiaka tu as terminé le boulot tu vas à la maison l'enfant pleure maman pleure toi les beignets oh maman je vais manger papa je vais manger papa tu n'as pas l'argent tu peux craquer la tête donc babilo wana nyonso fo bayi bandenga wa bongisa ngo po ezage muto ayiye pena amoni peke o ayelaki nous là est-ce que vous avez affilié une association moko d'artistes comédiens bon babilo wana lokuta mabete deke fité sangwa chez comment okendele ndé na luka qu'on a s'intégrer deke na babilo wana de ngana affilié ka na sinap mais deke fité sangwa chez soke donc ngande nazada na sinap de nazali déjà na mambo wana so popo sinap ke zana de sinap ke na kata MTPC de ngana zana kata sinap magi ba réunion ya maté pour ya te ba réunion normalement ba senga inter de matonge chaque dimanche ba réunion zana pour de cafité c'est so kende l'état la hôpital ofele na bona ngeza la te ke oya kati po c'est important pour moi mambo super senga présent pour so zo bimate ma trop donc papa masumu ngape na banda ba réunion na ngande na NTPC malgré ba association so eza wana to e bandeni to sela mais c'est important NTPC déjà na signal même moral. Alors sinon que nous dans la chaîne et dans la chaîne de YouTube je veux dire il y a la chaîne mon peu TNT c'est que mamba couple Jacques mamba mo on a sinon que la sauter mais au moni eloko ezaka pasi eza na ba groupe ebele o lelo po ba leka télé faut ba cotiser moi moke ba sangisa po ba leka place ba répétera faut ba futa mais biso sinak ba biloko ane zalaka to moyo ye tournage ozwi pe o ya yo sengiozo ozwi pe o ya yo sengiozo eza te ke oye osali pe boulot et comme il plairait Jacques boy ti na biso so ibongo te ndem suba biso ponga na momi na mikilité nana momi na mikilité ke o atindaka code bobo nana momi na kine puis na lefanto ya na profiter na lancer ba relation na ngatu ya kalabozo ngelanga papa Martin Kanda papa nazoke na kokufa onyangunga ve na nga Paul Mukoko ozami na relation yo papa Martin Kanda ngai na ebité aro komisanga lokwa kindoki papa Martin Kanda lobana zongela classe achanga na isipa oyo na ebité aro changa na kisito nini papa Martin Kanda na ndimi classe papa na ndimi na zongela classe onyangunga mama rifilu douce Kanda na ndimi na zongela classe na ndimi pena na zongela classe papa Martin Kanda puis ya Willy yo poto te baninga mo cible comme ça trop poto so ezala ki danger nde poeza kale bakangama na poto batu bakangama na poto lelo bakoma lelo mais oui nde poeza kale bakangama na poto mais poeza kale bakenda poto abeti tous comme ba fusion na biso pe to lokato sa nango ezate kena comme garçon de couche moi ça bimaka tika nga na parler garçon de couche ebele ba comme ba garçon de couche batika bango ko ba bango même la kinya so ekoki sonere betela bango tindinde va prendre les enfants à l'école où est Mela ngana elaki na comme garçon de couche non où est les lards moi j'étais venu ici pour les lards les lards mais pas les lards et le mariage non les lards ça dépend des mariages donc le mariage ne peut pas dominer l'art donc les femmes me peuvent me rembourser mais l'art me rembourse pas donc moi ça ko boya ninga mais Moussa na ngai boya ngati Moussa na ngai boya ngati mais même à Kinshasa aussi il y a des parents normalement un papa peut s'occuper de son enfant il y a pas de souci alors quand tu dis que baron l'Europe kune daraba comme un garçon ya aweleki ya kuneleki kuneza ke yo zo sale le côté tout la femme qui rembourse même biso poliambonga moi c'est ça passe beaucoup de techniques donc obetate ogangela te olobate où est ton humanisme qui bomoto boaki wapi où est ton humanisme donc ils sont perdus leur humanisme qui bomoto qui mobali babwaka mais l'homme ça restera toujours l'homme ya mun babiso to lia ba face na ndima pena ke petit na kindi fanto ngamo na futaka parler na nga blaguité ke ote na benga na lo babo rien ngamo ko na shenga na indépendant kishinga pe mala ngai moko na boya na ngao boyo te
Et puis c'était bato apoto bo soutenir ngate bobo été et puis ça bino té ba soutien na bino et ça la ngabie ba code na bino et ça la ngabie. Un peu français ça bon bien message par rapport au comme je lance les messages à tous les Européens, à tous les Asiatiques, à tous les diasporas de la RDC, de la monde entier. Moi, votre humble artiste, Lola Moucheni, j'ai besoin de votre soutien. Je souffre. Je peux vous conjuguer verbe souffrir au temps présent. Je souffre. Tu souffres. Il souffre. Nous souffrons. Vous souffrez. Si je dis nous souffrons, parce que nous tous au Congo, nous souffrons. Ok. Regardez mes fils. Je défends la cause de tout le monde. Je défends la cause de tout le monde, mais la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc j'ai besoin de votre soutien. Si vous me soutenez, ça me rembourse, ça me fait du bien. Donc on a besoin de soutien à Bino Bana Poto, Bana tout le monde entier. Vous soutenez, on a plus 243 85 38 79 068 plus 243 85 38 79 068. Nous avons lancé un message à docteur Jeff Njadi, il était à don dédié. Papa, Willy Kaembe puis Isaac Maï. Et puis, on a écouté Willy Kaembe puis Isaac Maï, on a écouté le docteur Jeff Njadi, il était à don dédié. Papa, baby singa babi yondem tozana tonga mpiaka silini. Tonga we sili saka mpiaka. Docteur Jeff Njadi, il était à Nazana bezo chubanga tonga wana mpiaka silini. Papa, oh mwana na yo. Hein? Babi moi na prêtre ça prêtre tant que Nazara déjà na Willy Moucheni c'est que bino tout boza ya ngai. Ba docteur Jeff Njadi, il était à boza ya ngai ba belle da chou. Chou da baba boza ya ngai. Bino tout ngaba tutu ya mbongo ya Congo baza ya ngai ba fait na ba Paul Mukoko. Hein ba bomara moto na pétrole té, il fait Paul Mukoko fait na zolela. Nazolela fait na Paul Mukoko. Ata numéro ataki numéro ezoleka na CV. Contacter petit na le fait na Paul Mukoko fait nakutana na mutu loka yote chaque séquence to kutani fona zo 500 fait bambongo wana na zo ngo sute pona zo ngo komela nga pasi fona lukana kindebo fona lukana kindebo donc na besoin soutien na yo le fait Paul Mukoko vraiment inamovible papa social balobi matanga mère akulu to leka ki bien ya Willy Moucheni na geste sala ki et puis madame auti ko bela wala bisayo ya Willy Moucheni na défaut mo na vie na eza bolamu babi mutavo kabati na confinement akabaka ça va sengae ya Willy Moucheni na kabati na confinement pour le confinement ça ka so kabeli so sengi mutu oh on est à quarantaine netinga kona la quarantaine te bochanga la quarantaine ça ne disconvient pas non pour Willy Moucheni moi je vais dire parce qu'il y a des gens qui disent asila et tout na kutane na période de bolo bakasila mais je me suis quand même le confinement ya Willy Kaba na lebisayo ngamoti na obenge na senga na kina badut oh t'inquiète verra ça c'est ma campagne par rapport à côté qu'on allait faire Saint-Livre entrer oui j'ai entré j'ai descend tout blanc à la porte j'ai rencontré Willy à la porte Coco Willy oh là qu'est-ce d'où viens-tu non je suis venu chez ma papa m'a appelé oh non faut rembourser l'appel. Je prends le téléphone, j'ai remboursé papa, je suis ici devant ma porte. Willy m'a compliqué. J'ai passé le Willy, papa fâché pour Willy. Willy verra ça c'est l'enfant. J'ai entré à la maison, j'ai rencontré avec Trésor Moucheni, j'ai rencontré avec Vejalma Moucheni. En tout cas, on était rassasiés. Il y a Willy Moucheni, longue vie, babi, la main qui donne, celle qui reçoit. Pour moi, dans le monde art, Willy Moucheni était négligé. Négligé, mais pour les seuls mains saines. Hein? Les seuls mensen ont atikala au soutenir ngai quelque soit ne ba bakenda o bakingani kingani bayaka bakenda ezatana ope ba sana ba mu pepe ba kena bango mais ya Willy Moucheni banda ba banda ko bwaka Willy Moucheni banda na époque ba wenge ba zaiko ya kala donc il est le même hier aujourd'hui donc Willy Moucheni il est le même hier aujourd'hui être na pourtant vous zaiko bwaka futu muka Willy Moucheni bazala raté voilà lelo ba prêtre ba yebele donc tant vous savane depuis tu as Willy Moucheni bazala raté voilà. En tout cas, Lola, ça a toujours été un plaisir de partager des très beaux moments avec toi comme ça. Et merci Nandingo Disputa qui t'en a eu na nouvelle tendance surtout dans des acteurs émission et puis ça va artiste Nyoso Nzela ya s'exprimer sur occupateur. Zakaka pour gérer le wis basta la musique basta la théâtre. Oh bango moi je suis là pour papa liwa. Oh Tina Ramazani. J'aime bien, en tout cas, je suis en train de chercher Tina Ramazani. Tina Ramazani également. Non, je suis là pour tout le monde. Donc, voilà quoi. Sinar, c'est toujours haut, toujours plus fort, parce que ma star peut être belle dans le monde du théâtre. Il y a Sinar, donc ma figure emblématique, Mingi peut à théâtre. Donc, merci à tous mes partenaires. Là, je vois Tete Yondo, Moninga Génération, Ngati Esko, il y a Lemba, il y a Tonga, Tete Yondo.
hein mon génération nangate nanangabe maman surprise nanangabe ne ça continue les 15 atteindre les 13 atteindre les 20 nanangabe nazane longero kabelate nanangabe maman surprise nanangabe lola musheni no yo nanangabe oh français nanangabe maman la chemima nanangabe j'ai besoin de votre soutien si tu voulais rembourser mes dédicaces dans mes théâtres dans mes gags dans mes missions. Je suis là. Disponible. Je suis disponible. je peux voir même t'habiller. Oh. Je peux même t'habiller ton t-shirt. Tu portes le nom de Nanangabe. Je porte le nom de Nanangabe. Je prends ton visage ici. Dans tous mes pièces, dans tous mes épisodes, dans tous mes gags, je vais te rembourser Nanangabe. J'ai besoin de votre soutien. Je t'avais déjà donné mon numéro. Nanangabe, babi yo kabara saba sengayo. Le numéro est déjà là. Le numéro est déjà là. Nanangabe, na yo kabna falon bito de sanga mubengai. Yate, lola musheni Nanang, osalanga mubengai. Donc tu m'appelles que Nanangabe a déjà remboursé les codes. Veuillez rassasier ton argent. Je sais que Nanangabe ya kabara saba sengayo. Et pas au cap. Bête-moi chanson. Akabaka saba sengaye, saba sengaye, akabaka saba sengaye, Nanangabe, akabaka saba sengaye, saba sengaye. En français. En français. On les donne. René Kabasele. René Kabasele, René Kabasele, hein? René Kabasele Babi, soif de servir les autres. Jésus. René Kabasele Babi, le mec qui donne celle qui reçoit. René Kabasele. Grand Saoudien Michel Lenfou. Grand Saoudien Michel Lenfou. Balobi toza na besoin de grand Saoudien Michel Lenfou. Pour Michel Lenfou na Saoudi na ye. Il y a une fois un ministre à santé na Congo. Donc Michel Lenfou. Nza ou la perle noire. Nza ou la perle noire, hein? Il y a en France, hein. Nza ou la perle noire Babi. Choco frappant instantané mirobolant. Babi Nza ou la perle noire. Donc je n'étais pas vu, mais ton homme a tutoyé ton beauté. Ton homme a balkanisé ton beauté. Donc, viens rassasier les France. Viens rassasier. J'ai vu que c'est si mal, franchement. Nani les sous. Voilà. Et Nzambe, oh, Yesu Masia. Oh, Luka Bango, t'as Toliaka. Toliaka, ah, là-bas, comme Tchèque de Luteka. De Luketa. Tchèque de Luketa. On est ici. Ok. On est fin. Ceux qui tchèquent, Toko Kangamba. On a fait. Ceux qui tchèquent, Toko Kangamba. Voilà, la mouche la Kangami. C'est la Bible. Voilà. En tout cas, Libanga Souka, je salue tonton Mao Maoudi là depuis les États-Unis. Merci à toi. Tonton Mao Maoudi là depuis les États-Unis, n'a profité peine États-Unis, n'a fait ça Emily Ali. Hein? Balobi maman sociale, maman à Kabarati na confinement. Maman sociale Emily Ali, femme de valeur est toujours critiquée. Depuis les États-Unis, n'a fait sur Bambote Belé. Et puis depuis les États-Unis, n'a profité n'a fait Sambote. Pour moi, ni bako c'est là moi en États-Unis. N'a profité n'a fait Sambote bébé Beyoncé. Bébé Beyoncé. Beyoncé moi en Anglais. Bien c'est moi en Anglais. Si au monde to kota ranking na ba Nicki Minaj na ba Shakira, ti maître Kim Sabenganga, poto si ça dossier wana. Donc en fait tu n'as déjà nana na pesi ombote. Ça paye comme jamais. Ça paye comme jamais. En tout cas. Loulou et bouteille. Loulou les bouteilles. Coco na Chanel. Coco na Chanel. T'as ce qu'on porte sur la boîte Johnny Walker a bêta na bouteille à whisky. Toi on a Johnny Walker boto. Il y a pièce rare donc boto yo ba yiba mon poto. Babou est relâché mon poto pour Mundelo Kanga. Ok. Mundelo tout 7 bottes c'est trop cher. Tu as pris ça où? Donc on peut rassasier toi en Europe. Donc tu as la scopie sur na beti. Au goût ya bambatsa basumba donc inutile de sumba ya mono relaxa déjà ya mamoto. Vraiment. Donc tu as la scopie dégâts costume pour eux ça m'a cassé dans les pièces. Pièce automé chez Rabetana. Papa. Comme ça mais c'est là dirigé. Costume maman moté. Ah fallait bito en tout cas je suis vraiment rassasié. Vraiment. Na ça ne c'est maman kasi. Donc émission bo esalate. Ya Willy Moucheni. Fais bilamba. Nyonso na sima. Bilamba de makabu. Papa ema na podium. Akufa na lopangu te, akufa na ninte. Papa ema akufa na bilamba. Et puis babi Voilà, merci beaucoup, c'est un plaisir. Je vous laisse accompagner dans la biso artiste. La kisara par Frère Patrice na wera ba wele la danse Fwenge. Fwenge zara frère Patrice. Wera nda iba Fwenge ko iba. Pourquoi David Sabokana kelela bambati babomi basinga na lingina mona. Fwenge yo Loris la congolaise lutalaka Fwenge. Loris la congolaise malolope à son âme. Tant roi David abeta rama sur la Fwenge basala raté. Mais frère Patrice ba imba Fwenge na ndenga botambe. Moya mene ya la Fwenge. Mfumu Yesu Fwenge se. Moya mene ya la Fwenge.
pele se fumu mfwenge se mfwenge. Donc pièce de pièce, hein? Babi na sangisi faire na fali. Malgré bakuta na raté menga akuti ba on a bilamba. Pour débarder on a bête ça débarder fallait beta na liputa. Hein? Costume on a bête ça costume chetani go la beta. Koya bisana batete ke yo moto boyinga. Awesina panzi sango kenga ndena boya yo. Oh sombo, hein? Dide sombo na Afrique du Sud. Pièce en yango yote. Yoga magero na South. Dide sombo. Nazo la preuve confinement on a besoin na bino. Sénateur Paulo Tudilo on a besoin na beta tout. Dide sombo on a besoin na beta tout. Bo betsa nga ba tourna kota po na kanda. Na vraiment na kanda nazo déchaîner cette fois-ci pour makambo yo. Buso beleki kane papa liwalo bara buso ba eleki. Trop c'est trop. Donc réilé makambo. Babimo lokai, hein? Mbula kama bilamba nde bilamba tokotika bilamba te. Na manda ba comédie ça fait ezalaka ndengai. Oh tu batikali baba garçon fashion. Donc trop parler petit ya wili musheni code d'amboka inamovible le véritable code d'amboka. Maman Fifi Lola le patron Z Makiadi. Le patron Z Makiadi li boulouman zengele na kati ya Paris le patron Z Makiadi Omera Makiadi babi Angèle, hein? Angèle, Omera Makiadi, Angèle Makangu, Nanenga France wana, babi famille Makiadi, Platini Makiadi, hein? Platini Makiadi, Blondis Makiadi, pourquoi pas? À toi, Pamela Kese Makiadi, Lubanza de Ditumweni, hein? Lola Mouchen yango yeyo, Code Asina, Bazui wapi, hein? Pièce yango ya Redengol. Je manque même les mots. Tu as assez longtemps de me ressourcer tes montagnes. Oh, salabika moi, oh, papa, salabika moi, papa na lola, salabika moi, nalembi situation oyonga na yango, salabika moi yawe. Simbola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps de me ressourcer tes montagnes. Oh, salabika moi, papa salabika moi yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai kutuna moina vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi sala bongwa sanga lifuta basusu bako tunanga wapi kofulukisa moya ngai papozali wapi salabika moi wo revois ma situation papa salabika moi bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papanga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa wo salabika mwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga
yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli mpe mingi na poste sala bikamwa ekokokisama ntango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai sala bikamwa Daniela consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki ye sala bikamwa revois ma situation yaya sala bikamwa ngai mpe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te o yango ninyo sala bikamwa yo mponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo mpe amonaki loboko na yo ngai mpe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te o sala bikamwa yango ninyo revois ma situation nga nalembi situation oyo nga nazana yango sala bikamwa yawe sembola loboko na yo na bomoi na ngai yeswe j'ai assez longtemps demeuré sur cette montagne oh sala bikamwa oh yaya revois ma situation yaya sala bikamwa aipela koti bajene prière papa na lembi o kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te elena tiaki ekomi expire sala bikamwa Joseph alibota na ngai olobaki serrer la tête non la queue olobaki nakodefa te kasi nakodefisa obakisi tu as un plan de bonheur et non de malheur pour moi olobaki je serai renommé jusqu'à l'extrémité de la terre papa wapi yango sala bikamwa maloba na yo yango nde olobaka ekokisamaka papa kokiselanga mpe na tatololonga yaya oh yaya revois ma situation yaya nango ya mobali elomba fami na ngai yaya nango ye ngambe napesaka badime na bofronde kongola maninisa ya lola nasimba bénédiction nanga en life natatola elonga na yesu nasimba lipamboli nanga na maboko bikamwa